Salut, Mbote, Nabino Nyoso, Bolanda chaîne la famille Bota News TV. On est là, on est ensemble, vraiment, Mbote, Nabino partout où vous êtes. Dans le monde entier, topesi vraiment maman Belvi candidat patron na pe Mbote na bisika zwami. Topesi pe famille Libota Mobimba Mbote bisika besoin pe topesi balandi vraiment la famille Libota News TV. En tout cas, bino ba obolinga biso, na ba ope bolinga biso te. Topesi bino pena mbote pe tolobi ba bon début de la semaine balobi semaine et bandi hein to koti vraiment la semaine à la fête vraiment ba fête yango yo balobi vraiment merci triste merci yango ezoya donc Noël na biso vraiment bientôt là tozo fêter pour tout chrétien oya bien ami chrétien vraiment a fêter ka Noël na ebande kolanga en tout cas ba moment ya ba fête makambo pe belé zalaka en tout cas vraiment tous à la prudence et puis beaucoup de prières kaka ndenge zalaka na mabota ba prière penza pour ezala ndepe to ebi ke déjà makambo ngo ese changer nango na kalizaka na ba décembre be makambe belé bibembe ba makambe belé mais lelo yo vraiment et comment on peut après ba fête hein on dirait si ba timbela ki ba prière ami kana ba décembre alors vraiment la famille tous à la kaka prudent kaka ndenge ezalaka merci beaucoup vraiment la bino nyoso obotiraka attention la bino et pas la biso bande kolanga voilà bandeko lelo vraiment peut toujours banda film la biso avant la côte na histoire nanga na titre nanga eloko na ekoloba lelo vraiment tozo lobela lisolo ya film la biso lelo tozo banda film la biso oyo eza film ezo banda lelo balobi leçon morale na kata chaîne na biso oyo tolingaka mingi chaîne na biso toadoraka toujours chaîne na biso epesaka biso bavaleur chaîne na biso epesaka biso baémission kitoko epesaka biso bafilme kitoko avec beaucoup de leçons vraiment film ya sika ezo banda balobi la déception n'est pas belle vie TV tolanda leçon morale lelo déjà toujours la teaser du film et puis présentation ya acteur la famille ming na présentation acteur total la kate faut total la ka to mona rapé banani bakozala et motivera pe mutu ozomona tant hôtel déjà ozomona ba bilongi o sepela kanango okozala motivé déjà avant que filmer banda okozala posa pende ya kokota na ba film donc tozala ka wana total la présentation d'acteur et puis tu sais un film un peu total la ka on sort bâti la rabisongo et motive rabisson déjà qui n'a pas pour ça vraiment la film tant épisode des banda il faut la côte la ndeka total qui moi présentation d'acteur moi teaser du film et ça la ka bien yango remet pousse à kabiso na premier épisode déjà to landa yango à partir yango alors la famille si vous pouvez tous à la ébélé tout le monde a comme la première partie au moins ba vieux est belé mais au moins na ba teaser du film to présentation ba acteur tout le monde ba vie ezo zala mukie ezo sungate donc tout obligé ya kokoti saka partout total kana nyoso besoin ko poster en tout cas faut total la même ezo sepelisa yote ya chaka ka otala bandiko la ngai toza famille non n'est-ce pas toza famille yango pe na zolo ba même na ba biso tozo sala ba émission tokokate la famille s'il vous plaît famille libota tokokate des fois mso ba commentaire bochaka esunga biso te na ba émission na biso ba numéro na biso ezala kana si vraiment monique eloko moko boy to sali émission mo boy to présenter peut-être c'est pélicité c'est mieux de nous appeler ou bien de nous écrire na WhatsApp na biso ko sala biso bien qui a retiré la ba commentaire vraiment ça n'honore pas ezoko arranger biso te pour des fois pe na ba commentaire na mutu pa ko zwa na famille libota tala akepe a sala lion pe analyse alors s'il vous plaît s'il y a quelque chose à parler toza ya kokokate toza ba sainte to kokate vraiment toza pe na ba kamla biso mususu alors ceux qui loko moko eux sepeli choté na place ko cha commentaire à mabe te lobela biso na privé en tout cas boy to sepelate boy to lingité ba genre ba émission boy to lingité ko sala biso bien na place qui a kotiela ra biso ba commentaire ya mabe vraiment en tout cas na solo bela po na biso nyoso otozaka ba communicateur ya belle vie vraiment bino pe ba famille boto botala ka biso bolinga biso partie ya belle vie parce que na lobaka toza lokola bino bozalaka pour le boyaka toza lokola to defaka bino et pas belle vie alors toza na posa bino bozalaka l'aise biso pe toza la l'aise to kolinga te ko lever bino alors nyoso ba sololaka balobi na famille nyoso ba sololaka singa famille ebendalaka mekata na kate alors to sololaka to komalaka na ba message parce que ba numéro la to tchaka yango alors komelanga ta message et kosalanga bena kozonga considération na place qui a kotia na commentaire peut-être et kozala ba considération vraiment mingi te vraiment c'est un passage bande kolanga alors to koti lisolo na biso lisolo ni to memeli bino
tomemeli bino kaka bolamu ya belle-vie motema malamu ya belle-vie bandeko na nga video oyo natie wana nakotiela bino ekoloba bokoyoka qui est belle-vie bokoyoka pourquoi na ye na video oyo parce que belle-vie alobaka déjà belle-vie azalaka déjà na pose ya bandeko na ye bazala ini bazala ensemble mais eza na bato oyo bamonaka déjà vision ya belle-vie alors comprenaka vraiment déjà que mwana mwasi oyo aza na pose ya kosangisa enoko kabola alors bayebaka vision ya belle-vie tellement que bango bavivaka na kokabwana bamona kokabwana nde eza bien kokabwana nde succès yango wana lelo oyo tomona basala oyo bakoka kosala parce que soki moto aza na don wana te oyebi mosala te okoluka kovivre kaka na bafinga banini ozomonaki yango nde tosala o bien alors moto ayebi mosala nde akozala na ntina babiloko nyonso wana te alors belle-vie tema ayebaka mosala na ye azalaki na mposa unité ezala mpo ayebi ke ya kosala mosala ne bien akoganye nyonso alors bato bamonaki ke non esenga bongo te il faut toluka kaka koambrie basala oyo bakoki kosala alors motema oyo belle-vie aza nango en tout cas bandeko na nga na video oyo nayoki pasi j'ai compris mission ya belle-vie na monde ya théâtre na comprendre mission ya belle-vie alors moto ayaka wana mpona kosangisa bato moto ayaka mpona bato bazala ini eza na bato kaka balingaka ye te parce que bato wana baza na mauvaise foi bato wana baza na makambo mabe mpo diable alingaka te bato basangana bazala ini alors les gens bamonaki vision ya belle-vie alors yango baya koétouffe bandeko na nga en tout cas toi namonaki video esaleli nga mpasi dérangeaki nga yango nabeki non il faut vraiment naya kotia bandeko na nga tolanda biso nyonso toyoka en tout cas bolanda nanu et puis on se retrouve après Internet c'est pour arranger ma sauté. Internet c'est juge à ça que Internet c'est avocat à la raté. Donc on a expliqué maintenant les problèmes. Comme Internet c'est ça raté. Tant qu'on a sur le problème, tant aussi son nez. So aussi problème, on a aussi son nez. So on a des on a eu, on a aussi ça nez. Ok, non, Lucaïe, vous solo, non, ou arranger. Si quand on a c'est comme quand les camons qui ont dit par mon Internet à quelques explications. Maintenant, on a la biso, bah bien les pignons, c'est pour un problème d'un pignon pour la barreau. Le roi pignon, on voyait là, on va se soumettre, on va passer. Bah la bataille, c'est comme ça. Car il y a magasin de finances, c'est un problème. Pour le qui vous solo, les moutons sont pour demander à déborder. Mais vous savez, il y a aux amateurs. Vous savez quand même dans là. On va y aller comme ça, et on a malade. Ah, il y a qu'à. Pour le qui peut aller. Il y a des moutons là, on va le dire, ah, le monde m'a dit. On a dit, il y a. Moi, ça m'a pas dit, c'est pas ce qu'il y a bon. Ok, tout le temps, il est là. Maintenant, il y a, qu'est-ce qu'on a raté? Il y a un qui dit, il y a ça, mon tour, là, il y a un qui dit, il y a un message ba muntu nayo ngana yebi ona okosa te muntu nebi bazana ne sasa na pesi rapport Ernest na pesi rapport yeso ya yebisi ye yeso bali ko gagner la ngana ya kamara na Richard na la case c'est bon je comprends déjà comment la star kamara ni ne la star de Tokoni biso na so de famille on a besoin qu'il y a écoute na makambo oyo to bi ke na mama tout ça ba problème ici sur les conflits ça nous montre au téléphone la tête qui n'a pas fait écoute même pas mais biso bato ya qui met de ba qui les ça votre famille c'est ça et voilà la famille vraiment tout kosulanda wana vraiment mama belle-vie Kandila patrona biso ba oyo to lukaka na biso kimia vraiment et banda kala kimia mama belle-vie alors lelo o ba rencontre nyoso lelo eza sur les réseaux sociaux j'espère que biso no to yoki maloba ya mama belle-vie pour vous dire que mama belle-vie banda kala déjà azalaka moto ya bonne foi azalaka déjà moto a message déjà ko partager azalaka déjà moto banda kala alinga ki bonheur ya baninga azalaki déjà moto yo alingaki bato bazala ensemble bato bazala ini mpona kotombola oyo ezali monde na bango ya théâtre mais bato bazwaki yango na baangle mosusu bato mosusu balingaki mpe kaka baétouffe kaka nde tolobaka moto asalaka likambo malamu bato balingaka koétouffe ye balingaka jamais moto azosala makambo malamu baaccompagne en fait na likambo na ye kua balingaka te balingaka baétouffe ye tomoni nde bato baétouffe lelo mama belle-vie alors bandeko na ngai nge eloko etindi nga na ya mpona kotalisa bato bavideo eza bavideo ya kala eza video moko ya kala alors totala attitude ya mama belle-vie azalaki nango totala na lelo
oh bah comment qu'on paie ça y est, c'est pas elle. Donc identité au balai c'est que ça y était. Alors bah comprenons que azaboye tika biso to bambela identité moko ya sika to lukele to créer mais en réalité ye moko azana identité wana te oh bon ba pesa kaye ozomona. Alors nga vraiment to na mona ki vidéo na ba ki non il faut na ya to meka ko solo la yango vraiment ensemble nga na bino bande ko langa to meka ko talisa batu mususu parce que biso famille libota na yebi ke to yebi très bien qui est maman belle vie. Eh, biso pena famille bote to yebi na biso. Que soit nyonso bat bazoloba, que soit nyonso bat bakoki ko employer po na ye to yebi ki e mama belle yango to pona yango to kangama na yango to zalaka na ye. Alors bato mususu o ba yebi ete, o peut-être bazo ka ba histoire na ye na réseaux sociaux. Alors toya ka de mingi collectionner batuana pour que ba yeba na ko comprendre que oyo balobeka eza bongo te poko tala soki bozongi na sima bozomona identité ya moto abande ko bimisa. Alors aza yango te ozo sentir que oyo azoloba yango na eza kati na ye yango pa lingi za na bande ko na ye. Donc mama belle bande ko sala vraiment campagne wana topé baloba nini procédure wana ya ko luka batu o ayoki batu moko boye makambe bimi na internet ya mabe entre deux personnes ko sona ni mama belle azaki na ko déplacer asali vraiment déplacement na ye pona ko luka ko cha terrain d'attente c'est pas batu wana pona ko pesa kimia identité mama belle wana. Alors bande konanga eza ba exemple moko à suivre malgré les lots yo ba commission mais toye ba ki identité ne eza wana. Alors bato bazolanda biso ba o balanda ka biso peut-être bolanda ka pe ba chaîne mususu bolanda ka bato bazo ya koloba mabe mama belle na tieli bilonde vidéo o pour famille libota ba yebi na ba OK mama belle na tieli bilonde bo nazo tiela bino ngo pour comprendre idée ya mama belle ndenge ezalaki avec na posa bato bazala ini. Alors bato baza bato misala mabe o ba comprenez déjà idéologie moi na moi so ba moi na moi so za makama malamu ana posa acha unité ana posa monde na ba arrêto mo baza na bo moko. Donc belve qui ko tchelo ko mususu o to yoka lelo papi kadera yaka toujours ko lobe ikambwana alobango na pambate alobango na pambate c'est la vérité rien que la vérité ba changea ka yango te bande kolanga vérité c'est la vérité dans la ka vérité tika la ka vérité au moins ata mukolo mote ba vérité ba changea vérité ba changea ngo te po eza vérité e kozala bongo lokuta nde muté changea ko mona mutaki koloba a tanga le kisu na TV koloba BC poanine eza lokuta mais vérité. Oh, zo mona papi kende a répéter que loko moko cha répéter ngo parce que eza bongo et tika la bongo pe ko tika la bongo. Ozo mona moyen changer maloba ezala kati la famille. Alors ngati na ye la vidéo oyo na yango te pona o ce qui ne non. Oh ko cha bilonga batu non. Eza ke tozo luka ko talisa batu. Eza na batu belé lelo ti bazala kasusu na belle vite bazaka na motema pasi. Mais bazo sala ba semblant. Aye na télévision ça la semblant les kaka net même à monter mais soit cahier azakana ki mette parce qu'ayebi qui est belle vie ayebi que moi si vraiment soutenir ça qui moi si soutenir ça qui tout ça bon moko moi si soutenir ça qui tout ça na unité moi ça qui pour tout avancer en fait. Mais le comment boy mais tellement déjà qui a côté la ngambo tellement déjà qui a loba pe mabe déjà na ba kanda na makamususu moya zonga sima ezate. Mais la kati mitema na bango eza na bato belé je vous dis la famille oh ba regrettaka cause la séparer na belle vie bato belé oh vraiment ba regrettaka mitema na bango soit ka bango be des fois place ba vanda ka bazaka na kimia te bazaka na kimia te parce que ba sala loko mo ba kokai ko sala te parce que rôle la belle vie za ki ya ngwana o nzambe mission nzambe tindeke na mokili ya ngwana ya kosangisa ka batu ya ko aider mutu aza na pasi yango tolobaka lelo bakomi koloba belle vie mbongo na ye eza mbongo moko boye eza pona epesaka batu balinge non eza abanango kala parce na tango na tango bande kopesa batu eka pepe balinge non eza lomo bandaka yo don na ye ne kopesa ba conseil ezaki ka te oyo ya kopesa mbongo non ne kopesa ba conseil ne kosangisa batu ozomona nyonso wana eza badon oyo nzambe apesa belle vie tande tolobaka mutu azangaka mabe na ye te aza mpe na babiloko nde mosusu oyo ngai nalobaka babiloko mosusu ya belle vie ezaka juste kaka ordre logique na ye oyo alingaka soki aza na likambo azosa surtout na bamoma tournage alingaka na ye bablage te na mosala na ye
Et moi strict on a vraiment ils capable belle vie. Alors il y a un battement la kama betolo baka batu balinga bisika kimete. Batu balinga bisika ordre bisika muto pe sa ordre ba moni ma be. Ba ko luka ba critiquer ba ça le ba ko sala mais et ça un problème te biso to la musala mama belle vie. Alors c'est la biso na motema o azala kalango. Na lo ba vraiment nga la pousser la pembe la mama belle vie pour na mona ba qualité nyonso azana ngo wana. Et l'équipe donc ba qualité l'équipe belle la famille et l'équipe vraiment il y a vraiment épouser biso pelinaye. Alors la famille s'il vous plaît to bote na kapso regete ton ko bimisa ba bloko eza pamba to bimisa kango pona ko talisa mokili pona ko talisa batu na oyo ezolo ba de gauche à droite botala vérité nango eza boy. C'est juste ça. Alors bote ni to regete don na ekoloba par rapport ya makambo ya belle vie qui est belle vie quand il a patron na photo bimisa ba bloko boy po batu oyo ba yebité batu bazana ba famille bota te batu balanda ka internet on ne peso kende na mopepe nango ba yebi na ba vérité te. Alors biso tant que ba communicateur à belle vie biso tant que batu to lobela belle vie faut ta ko bimisa ba bloko boy poto dévoiler ka. Alors pour le bimisa ba bloko faut to chaka ba bloko batu on peut pas comprendre mutube to fula na so bango te. Ba si ba fula ma la bon internet ango. Ba si ba fula ma ya to cha bango te baza déjà na internet. Donc ezaka lango te obobete. Tant to ko éclairci plus la famille vraiment. Pardon. Donc bo sunga biso, so bo sungi biso ça so plaisir. Po to zana kaka, to zana bino, to travailler ensemble. Et tout ça ensemble. Et puis, quand le bel maman belle vie, rien n'empêche que tout le bel comédien, tout ce monde il cambo moko eux à ma bébé ça la poto dénoncer. Et ils ont empêché bisoté parce qu'il y a chaîne YouTube. Tout le monde a la monde à comédien parce qu'ils ont la bazaka ba jouer kana maman belle vie, bazaka na maman belle vie, na ba film na tout le monde a ba on so li cambo be za. O eza ma bé en tout cas tous aka contre ya ko dévoiler on peut bisoto bomba ma bété. C'est bon ma bête donc le maman belle vie et quoi empêcher biso teto le bela ba comédien s'il vous plaît la famille to bête li ba comédien mususu o bazo sala pe mabe ya biso bazo luka ba bimisa ya ba fausse information kutu bazo luka ba ko dévoiler on la télévision batu ba yoka ke batu na baza mabe belle vie za mabe pourquoi pe biso to moni ya ba on to lobate non il faut to loba ozo mona faut to loba la famille to za vraiment obligé pe ya ko ya pe ko loba so to moni pe mabe na ba mobu to ya pe ko loba sur l'internet. Eh, to ko tika kati biso ba lobaka ya biso to vanda ki mais non. So biso to moni ya bango to ko ya peka ko loba to ya o dévoiler to talisi ma beso ki to fingi mais so to fingi te to zia ka ko talisa makambo. En tout cas, eza lango vraiment la problème s'il vous plaît la famille. En tout cas la famille la tiki biso to landa ba film na biso on se retrouve